Mbula kambula miko 3 fois par année. Boko banda koya kopesa nga. Boko kozwa. Ola kopesa no biloko na balo kopesa bino. Par année 3 fois koya kopesa ngai. Ezala ki jour akoboka mbula. Mbunga kifoka kozwa pa biloko tokona pa masango pa mba. Matomate zuteka bwachi ya pilipili kome neno santa teka doso na ye. Mama teka nini sikira na ye. Mama le ateka makala na ye. Pendant 3 fois par jour. Alors, nino va le voir soso 3 fois par jour. Soso na negalea. Par année 3 fois. Komima chapitre 34. Bokosala fete ya Pentecote to kobuka mbuma. Tango bokosilisa kobuka mbuma liboso ya bilanga na bino. Bongo na suka mbula tango bokozala kusukisa misala ya bilanga. Bokosala fete ya bandako kapo to ya kobomba mbuma. Mbula na mbula mala misato mibali nyoso bakomanda koya kotala ngai yawe mokonzi bino nzambe Israel. Pamba te nakobenga na bato nyoso liboso na bino pe nakokomisa babeli na bino monene. Bobanga te moto moko te akomeka kobotola bino yango etango bokozala koya liboso na ngai mbula mbala misato. Bokomema mbuma ya liboso ya bilanga na bino na ndako na ngai yawe nzambe ya bino. Amen. Amen. 3 fois photozonga. Alors, nous avons ressemblé 3 fois par année. Par jour, nous sommes mais 3 jours, il y a reconnaissance. Il y a un peu de temps. Boko bana koyama boko bamba teba mbuma ya liboso na maboko na. E panzana kimo kile moja meno kosekana mokile moki basala kini basemba kana. Dawo ba Afrique ba yoki. Dawo ba Egypte ba yoki. Dawo ba continent ba yoki. Auna so akota kina ba loya Moïse. Mena tango na basala kikokende. Biloko musoza kuta en Égypte, en Afrique. Lelo, division comme les rois Ezekiaka. Verset 29. Tozali na batu ya parte ya Medi na Elam. Batu mususu bavandaka na Mesopotamie, na région Judea, na Cappadoce, na Pont, pe na région Asie. Na Phrygie pe na Pamphylie, na Égypte. Pena ndambo ya Libi oezeli pepe na Sirène. Alléluia. Amen. Soki na Égyptien na ba Sirène na ba Libye bazala kuna. Il faut bazala ki kokende na mibeko ya Moïse. Makambo na tala ki ba Afrique teme tama sepere le kambo ba kotsa ki. Ezanjela biso peto ba lokopesa nzambe merci. Baza ko kumba biloko 3 fois par jour kopesa nzambe merci. Na oyo bazui. Mais là, nous avons fait d'abord mon avis que les campagnes sont les madame. Je ne me paie qu'au cas qui a pas d'y avoir beaucoup comme la Yisua, au demi à Zanemet à Susala, si à officier à Séquiki, à Zotambola, à Zopromettre à Tubokendena, Jérusalem. Pourquoi avec quelques jours, là, que ça joue, mais Yisua, avec quelques jours, là, que ça joue, ou sus. Bokendena, Jérusalem. Jour où est combat qui est apprécié à beaucoup de circuit, les années qui fait la carte de Jérusalem, va appeler sa merci dans Zambé, la nègre va vous dire du paille. Baïe, on a pour la fête au Pessa pour mon niveau samedi. Mon ennemi. Maintenant, la carte de mon niveau d'Ambé qui t'a dit que mon niveau qui dit, bah, tu es venu, bah, ça carte de Sika, bah, tu as picolé au nioso. Philippe d'Azunguya a en Afrique, à l'hôtel Afrique. Moutra soit qui donne, Moutra soit qui parle, parce que ce sont les mots qui ont été conformes.
corruption moi ça la quatre bango confusion de péché moi ça la quatre bango mais ma pierre là ça qui peut mourir moi qui te ma pierre kaka non et qui ta qui na bikolo nyonso po bikolo nyonso esangana ki nzamba sepela ki na ndenge bikolo batosaki na ndenge bikolo makambo esanga afrikete na ndenge basepela makambo ya minene na basepela makambo ya pesa Moïse na ndenge batosi ya makambo nzamba dobo na Moïse mena pesi bino pe mulimo kaso mulimo sopa papi tout la miracle bele esalemi mulimo ezaki 3 mois soko quelque part ezue pour tukina donc après 3 mois komaki ya kusenga pour kusenga kozamini mais na ba pierre ndenge vision ezalaki ndenge bazaki préparé mulimo wana yango mete construire monde mais bato bazwa mulimo bazalaki non préparé mulimo wana voyez et on a quatre bango ezalaki et le construction monde mon frère et sœur et l'autre etonga kama mseke molimo mosantu etonga yango lo bingo soka sa molimo nzaba salia ko Moïse amone ke musanza kapesie Moïse asengi molimo mosantu esunga mais Joshua il a dit que Moïse asengi molimo esunga mutu ya mabele ka molimo santu kasi muntu azaka na mabete ya molimo soteba ya molimo sanzamba molimo kusunga molimo kusani ni ekusali sahi Moïse amoni na musale sa eseke simple espesa mais dans le temps molimo za kofisera bakutu et titi na cadre votre Israël mais kiteke na likota yo sunekete baku et kitaki so moni okutanga yo verset 24. Moïse abimi pe ayebisi bato bana ba oyo yawo lobaki simasangisi bamuta mutu tuku sambo ya Israel pe atie bango na pembele nyonso ndako kusambo yawa kiti na kati lipata pe asona Moïse akamati ndambo ya mulimo na ye oyo ezalaki na Moïse apesi yango na muta mutu wana tuku sambo. Alléluia. Amen. Na longa kusenga molimo sana asengi nzamba kisema pote Moïse kati na ye azalaki na nzamba Moïse kati azalaki alliance na nzamba nende konanga mutu mabe senga molimo papa fere na kati ya eglise so molimo kiti baba huko bana pasera kwa ndo molimo kubo simba ngo kubo simba hapo kwa nikapa roho tutu akubiso za kati na mais Moïse s'est qui a cinq molimo et aider Moïse. Mais quand on sait que Joshua a habité, Joshua Moïse. Mais quand on peut le molimo ça. Verset combien? N'est-ce pas Moïse permet que Moïse a un souci mais Joshua a un souci. Dans verset 28, Josué mwana Nun mwana alobi Moïse mokonzi na ngai pekisa bango Moïse azongisi ozebu yoki na ngai zuwa. Alléluia. Amen. Oye bakite ke Moïse asengi oye abase mshozo molimo kumba ka desor mais Moïse alibaki za desor te kutana or mais molimo za kusala ndamu na sete semalio sana prophet Paul esana mwa groupe Paul okomona kuna susu na Samuel Sauli auti kozwa nguya kuleka kuta mwa groupe ya bantu basaki na molimo za bazako kokutisa ezaki ndambo ko ede pa prophètes mais molimo ko sa siège na journée à Pentecôte pour Jésus Messie mais dans la molimo wana ekiti ezaki général mais nzamba la kaki molimo a délivrance sans monde na mona Joël mikolo baya na kokichanguya makasi bana na bino et basi ndio
Molimo le osopana na musuni nyoso kile lo mudu molimo oyo Joel lo baki ngote kiteke na Pentecote. Molimo wana yawozo yako delifemo. Molimo le ngoto zo sera ko délivrance d'Afrique. Molimo la so base ko en Afrique. Les gens qui sont des hommes s'est changé, vice-versa, les hommes s'est zongi la capitale de RDC. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les films encore le dit. Et donc, quand il a le binon, il s'est dit à ce qu'il y a qui t'a quatre le binon. Il y a un peu de côté, mais il y a des seigneurs qui a coupé le bateau, dans sa musique. Mon Dieu, mon Dieu, tant qu'on quitte. Kuna kutazama Amerika akwenda kenzama tiga RDC. Kuna kutazama mtu autu akunasha asosama kama RDC. Mofe nikolo kwa frontière RDC ba kwa kose de bébé. Ba ko lo batoke na boka yao. Amen. Nzabarobi na pesa ke monda mo pesa kia bangote. Kasi wa mo bimera ko pesa rasma kweza ya bino. Amen. Amen. Oya pesa ni sana. Oya bino ko pesa ya mo bimba. Amen. Ya ngode ko sukisa bendele. Ya ngode ko sukisa monde. Mo kide ko ba kenza pesa so ngede. Lelo tozo ba profiter partout. Nzambe sa so ngede tese. Tozo ndi mo te pedo ko salema. Izate mena ngombe so ya tambo ni mo ko yeso. Deko dela ko boy mo ni me kolosia. Papa mwalo akupikula. Amen. Alors bina ko sopa moni mona musuni nyoso bana na bino basa na bino ba ko pikola. Lelo boy mabebo sala ko me mikolo ya mwami kapekisa ngo. Exactly. Ngonga nzambe ko pindimana. Ngonga nzambe lo bese suso bino ko mikolo soya. Nguya wele soya. Molimo no ya ko journal Pentecôte le 19. Zamba promettre au Kénima. Senga, zamba kocha mulimo na kona yo. Eso zamba kocha mulimo na kati na yo. Zamba ozo mapante ko sunga yo. Kana sana te kuna zoki pante ngozo sunga pe sunga bino. So kuna zoki te. So bino mo epepa ko kopika. Exactly. Ya ngode ko zopika. Amen. Transfera, fuba pesa ko pesa. Foba pesa kuvara pesa ka. Kuisasa uzamona mtu kuisasa mtu kuya. Tango sukuta mtu kuya kwa zunguya. Tango kuta mtu kuisasa kwa zunguya. Kile kesho yepa kuma misho kana kuta mtu kuisasa leo kusala. Exactly. Esengera kuta mtu kuya. Esengera kuta mtu kuisasa. Ona kuvara pesa una loboko na bikekote. Kuvara loba kabalaka. Oh, mot pa pesa pouvoir pa pesa ngaya mona pesa. Pouvoir o la kati. Pouvoir o ba do belanga la prophète tel. Tango ko so pouvoir wana. Ba pesa femme la puissance. O komo ko aider pa. O ngale no so na chance bino. Ba pesa ko pesa. Pena tosa ki. Ya ngole ko komi ko bika. So na so no na so ele les 19 Bongama Senga. Deko, mbori ko sana. Na moma o RDC to zalo. Papa nyoso to zalo ko sira ko mbori ko. Delu ka morobi ni. Kola ni. Plan Nzambe secrétaire sa prophète makasi de RDC ko jamoni. Prophète ya ko tele sa RDC ko gana mositi. Prophète osana RDC odeka nguya na Moïse. Prophète osana RDC odeka nguya na ba prophète yoso. Prophète wala ba kotewa monde mobimba. Ba ba ko fuki na ba miracle e ko mona na nano e mona na te. Alobela ko sala bikango na sala te. Ba ko sala te ba ko suka. Ba ko tele ba ko kweya. Be prophète ko musika otele mse. Ba ko sala te ba suki. Bongo Nzambe koki azom sa pouvoir national. Tozwa ki délivrance ya usu. Mais tozo na modi. Yango pesa sokimia, yango
apesi biso pe yango pe komisa moto position na ye. Zamba zali na solo bila suko na